on était infiltrés. On était infiltrés. Na boule qui va le la faire, mais bayaka ko teka faire, te bayaka ko nouer image à faire. Ba te bele bayaka pour no teka faire, te ba vrai ko to lamuka biso moto ya ko teka pour. To sima ma to teka artiste, to teka soldat na biso. To teka nano chef d'état-major na biso. Ken je pèse bien mes mots. Pour ba yebi valeur na ba potentialité ni na kata faire. Et ça là quand na ba bande mulengo ba infiltrer biso oyo ndomo na ba détecteur à faire. Ba linga lo neti ko nouer musalo faire pesa Congo est bien. Faire quoi cette image de marque de musique africaine. Je pèse bien mes mots. Tu vas bien biso union sacrée. Comme moi bien, bon on a ba Bouba, na ba Ayana, na ba Ndaju. Et ça union ba complexé. Union ba complexé. Biso bien, ba on ba sangala union de complexé. Sur biso union ça sacralisation. Faire quoi cette image de marque de musique africaine. Au capite de la musique africaine, tout le monde bien. Faire quoi c'est des master voice, surtout défendre la musique valable. Banda musique et banda na monde. Nana ngo déjà que nous bête dans la salle mythique. Car pour na tibanze mon single. Ok ba série des pardons et au Limbisanga. Et également nos amis de l'actu du net aujourd'hui ils ont changé de parole. Banda ko loba déjà que nous fait rigolo c'est un fourmi. Alandaka secret artiste et moi daka secret faire à fourmi alandaka mais lelo bango tout le monde analyse na bango babi faire rigolo il est comme Messi abotamment na talent naturel en fait tout est bien na nem ça ba tout faire grâce à talent na comme ça manda moteki bamboa na kosate grâce ka ya talent à faire na savoir à faire manda comme moteki ba chien ba caniche ba chio oui grâce à talent à faire oui, ngana tsaka kabo ça na talenté abaka o voiture ça monter nzoka musique neza na monter taluka monter acha pour vine na musique et marché bato achanga tembe ba pesa nga raison neza bato mundi ba otikala ko zala ka musicien te banda beti nze mamata mzete akita celui qui s'esquisse s'acquise sur bato senga faire besquisse ba c'est bango ko baba détracteur te ils ont nuit l'image ya patrimoine ya mboka comme Ferigola mutato sepelisa million mokili ya batu mutato défendre des drapeaux azo toka azo sacrifier motoki na ye lem susu bana ne ba lali me faire la mugi 1 heure to 2 heures kapa ko manze moti 4 heures ana studio azo yemba kapo yo mutu mo sali actu du cul na bino boya o noyer image ya artiste oyo changer malo wana le logo obo wela te donc moni dynastique tala quand on ba yesa la maté so ba ko mo I batutu ba yembiko I kasino ebete I bakipa teodogo biangi ma fika ko maka kitoko fika so maka banda ko biso mnaso kosaka biso telera ko beta lisusu acoustique tanda bwa ki biso ko beta acoustique eza bi ba che biso do ba yango mona zo kata bango yemoko acoustique ado kata bango o mo te zo kata bango kasi yeba kenu ba soba makizek ba kata banana peu de tout le monde va c'est aux intentions bato fadiga bo bi mimo le cheto kata bato c'est aux intentions yango moni ba yuma ba vida bena ba vida papa so. Voilà, merci beaucoup chers amis, chers abonnés de Emergence One Télévision, la chaîne qui vous informe en temps réel. Vraiment un grand merci. Nabino Nyonso tout boza disséminé à travers le monde. Bomesana opé sabiso confiance tango Nyonso. Tariq Ngango le richissime journaliste en Zambie. À la présentation après un séjour na Matadi, on est de retour à Kinshasa, Et si capito même l'on actualité, mamarambo belé, y a bien. Je suis tellement content de vous retrouver encore une fois de nouveau vraiment na kati Kinshasa na fief na biso. Et si to mesana opé sabino ba actualité a fait rigoler papa Hervé. Un grand merci na Batunyo surtout va soutenir biso pendant nos séjours à Matadi vraiment et ça là qui bien un grand merci à maman Jolie Kouete vraiment plein de bonnes choses à toi Nzambaza à Pambola yo à Bakisaya Ebele maman Lanita la Gabonaise également plein de bonnes choses à vous Dadi Akuza grande puissance Yuka Bouikou héritier Mobia la Weston et Chimvundo Bambote Nabino partout vraiment vous allez Nzambaza toujours Nabino abattre Labino sur ce dans cette émission Culture à la In je reçois pour vous Gouv le Gaulois
Gouvle Gaulois Soda Mbodi Owa Pito Betali Solo ya Matadi, to Betali Solo ya Papa Hervé, parce qu'il y a plein de choses déjà autour, il y a fait rigola. Au moment où nous vous parlons, l'artiste séjourne à niveau il y a Guinée équatoriale. Guinée équatoriale, Owa Bagenagi sur invitation, il y a président Théodore Obiangwema à l'occasion de l'indépendance Yambour et puis l'anniversaire, il y a prise de pouvoir depuis 1979, il y a président Théodore Obiangwema, il y a également plein de sujets d'actualité. Nous allons parler au cours de cette émission avec mon invité Gouvle Gaulois. Un grand merci également au bureau il y a Kinshasa soutena biso DG Polo Orsini Lumene Pichu Botongo Bamboti Nabino maître États-Unis. Déjà si mon caméraman est d'accord avec moi à Fongola Kanapé Sara, mon invité qui n'est rien d'autre que Gouvle Gaulois Soda Mbodi. Bonjour Gouvle Gaulois. Bonjour Tariq Ngango. Donc tout ça déjà na kini donc ça lit bien donc promotion proximité ils continuent toujours. Na pesi ba tout ba otalanga na pesi maman jolie kwete mote mingi merci maman jolie. Na ko bossa na maman la nita te. Na ko bossa na ba te belé ba sungi biso pe ba continuer ko sunga biso. Ba maman BBC na pesi bino mote na pesi global Moscou mote. Na pesi yo ba félicitations na pour grâce na yo message na biso pe e ko zalaka relayer. Na pesi presse intelligente mobimba mote. Na pesi batu tout ba ko sala faire rigola ils en a biso na bande comme so ba ko sala promotion et faire rigola. En tout cas merci nous. Na ko bossa na te ko pesa ka mauvais yani ke kainga la mon invisible l'homme c'est mon cœur. Na pesi mote na ko bossa na te ko pesa ka jini te mokabi. Mokabi na pesi mote mi alinga fo baksa cœur na pesi mote. Jini te mokabi cœur. Jini te mokabi na pesi mote mingi ndirek ya États-Unis Dallas. Na ko bossa na Glody Banzuzi te Wainet. Donc bien ko sakana te na pesi batu tumbo te ba ko tala biso fina ngashiko mabele mama na pesi DG Polo bazana mboka ya Théodore Obiangwema masolo siko e bandi. Voilà bazana mboka ya Théodore Obiangwema. Parlons un peu de Matadi. Vous avez fait quelques jours à Matadi. Tosali quelques jours à Matadi nous tous. L'objectif à Matadi c'était quoi? Expliquez-nous batu misusu ba comprendre te ba monika mbamo presse intelligente na kata Matadi na kata Kinkanda là où on était logé na hôtel 3XL et pas Eric la Tortue. Yves Sabso non, Matadi c'était pourquoi? En fait, les alliés promotion à proximité avant l'album la biso mi balé légendaire et bima. Voilà. Toi on a peut-être atteindre nombre ya abonnés ya ba plateforme streaming na ba page officielle ya artiste faut ba to ba augmenter ba bazala ebelé na ba page na ye to zilango déjà na ba nombre mo bitango ya ibalani na nguma wana ekoyela na ba nombre d'abonnés à page artiste na ba nombre d'abonnés à bato bazo zo na ba plateforme streaming yango to kinaki ko bunda bitumba ya ko expliquer bango des albums légendaires et koya en fait le que to komi kuna ba déjà que to ça na dynastie to ça pe na harmonie dynastie ali al faire gola à penser ya ko benga quelques collègues na oyo déjà ba maka histoire musique congolais ba ka ko cha musique ya Congo pour mais à travers album il y a les padres ba biso to ça na harmonie déjà les pas de kotaka musique urbaine samba simba ek na ndako ya ngomoni message qui capté mamutu to lobaka bayokaka bayebi qu'elle pas de beta ba tu chese abeta ba chekele pete abeta ba OK ba meilleur moment abeta ba biloko belé siko yango to bisaki bango asangisi yango nyoso na kata coffre moko tous les sons ya musique du monde mais na kata coffre moko yango moni a harmoniser ba son ya mokili a opesa batu des albums légendaires ça harmonie na dynastie donc batu ba s'abonner massivement na ba page officielle ya artiste auto expliquer qui ba dali faire rigoler les padres certifiés na très bien il y a bleu. Sur Instagram, il y a fait rigoler les padres certifiés toujours na très bien bleu. À quelle page na biso YouTube avec fait rigoler TV officiel ba ko mona pe wana ils a certifié marambutu. No moni ba tumusuku ba s'abonner na musique on a ba ki ba s'abonner na nko. Oyeza la maman pour s'abonner na nko. Promotion to resomelo vraiment téléphone Android ya s'abonner. Ne mari ba s'abonnez-vous. Oza fanatique les padres même sur ma coquille ko zanga yo. Oui, kolela na bino les padres ko yo. Alors, qu'est-ce que j'avais déjà arrivé dans ma plateforme streaming, les pas de disposables, bah tu vas céder. En fait, tu as comme un peu de cassette et rosala. Cassette? Oui, mais le monde évolue à cassette et radio. Tu le monde là ça, il y a cassette et aller. Dans les pas de bagage zone, ce système, on va besoin de radio à cassette. Pas bon la cassette de bimbo, radio à cassette et zone na Kinshasa. Bah tu me souviens pas bon radio à cassette, bah ça mettre bah bimé c'est. Bah parce que soit Valère na des albums légendaires, les albums le plus attendus partout dans le monde. Bah on a un événement sur bah zélaté. Batbaos de la babika na Covid, Batbaos de la des albums légendaires Harmonie na Dynastie. Où on essaie yebana. Yango moni molam biaza na kata restaurant, biso na kata cuisine, biso zaka na restaurant to zela ba ila biso bilo
biloko to dame donc molambi aza déjà na kata cuisine biso to ko zela to déjà na petit na biso to ko zela des albums légendaires yango zaki suite ya ko kende ko leka na ba chaîne na bango lokola RTNC ko bisa bato ba s'abonner to leki na CCTV Matadi ko bisa bato ke des albums légendaires eza ko ya bato ba s'abonner na ba page officielle ya artiste pour bazalaka toujours informé en temps réel avant ba zela biso to ya mais bazalaka déjà informé pour mokili comment numériser voilà on comprend mokili comment numériser ba bilo mo abongo donc yango to sengi mingi na tous les Gaulois au bazaki na Matadi ba s'abonner to kena kitoko to sali musana biso à proximité to kiti na ba point chaud na bango to kena na Kinkanda to kena rond point Belvedere vena ngai bula zaki na site Belvedere to kena Voadou ba muso bazaki na Pont Maréchal on a ngwima ya Pont Maréchal donc les gars qui viennent moment no yemba anezaki mu na nelo ya nani mundi bwa yibi kalesa papa bakadasha ya orange mundi bu yo nazo kuna bane ba bakolo kuna banoyemba kabongo tomni kabongo kabongo yibi kalesa papa bakadasha ya orange kabongo yo po chango ngaso na kamu oh ngaso ke lege lingala bi mendeni ni wabi oui to yebi papa bakadasha toyebi mythomane ba action dina ba glodi bango nyonso ba yebi donc ça qui plaisir le roi mokile comment numériser et comment vraiment bien n'a dit que et ça la bien makasi ba s'abonner massivement ba télécharger artiste ba zela des albums wana en fait attention à batu et ça fixé na des albums légendaires ça harmonie na dynastie donc il y a entre nous ça la musala ko bisa batu ba la près ba ke nego streamer les pas de la muska banzembo eza wana ba yo regarde moi c'est zonga ba ke nego ka album na biso qu'est-ce que j'avais dit ba ke nego ko streamer yango na muska eza na écouter na télécharger ba ke na écouter ba ko bâtir son nombre d'écoute ba ke ndepé na ko s'abonner ba ke ndepé na ko écouter na ko télécharger et ko sala bien makasi ndo moni epesi vraiment makambo na ndenga ko sala te sali bien et sali bien en tout cas ba batali biso mokili moni musala en fait ko linga artiste faut lingae na malobaka te na misala na ba acte na bino o bo lingela artiste et la ki seke to lingaka yi nous on est des Gaulois to la si artiste ke to landaka yi pona mbongo te to landaka yi po to défendre des causes ça juste to ko défendre o ça patrimoine to ko défendre au capital de la musique congolaise to ko défendre mu Ntombolo Jésus de Niance to ko défendre artiste o ça qui musicien à voix mais sans voix la comment si go musicien à voix peut avec des voix merci. Voilà, merci beaucoup Gouf le Gaulois. C'était la première étape Matadi, mais mes résultats moi déjà après Matadi on est Brazzaville. Personne va préciser, va comprendre. Est-ce qu'après Matadi il y aura d'autres voyages presse intelligente et comme ça? Ouais, nabo senga, nabo kasi. Il y a ba Gaulois baza derrière biso, baza soutenir biso. Baza filmer belé, baza soutenir biso. Merci na bango baza na posa. Toko tana ba fin fond. Toko ta vraiment ba fin photo toko tambola Congo mobimba mais toko tambola pe en dehors ya Congo bientôt là tozo kende Matadi tozo Matadi to kende Brazza après Brazza toko take Gabon pa ya mboka ya maman la Nita la gabonaise sponsor officiel toko comme na mboka na donc ba mboka ezebe toko dévoiler ba programme musute mais bientôt là toko kende mboka ya papa Ochombe mwana moi Ibara mboka ba Ninel tokende kuna mboka ba masa nga Ezer Nyanga Efraim Maingidi tokoma na mboka wana pona kosala ka promotion à proximité ko bisa bata Brazza pokuna na Brazza je pense bazaka na Fnac Spotify ekota na 43 pays ya Afrique Brazzaville on dirait na Spotify faut na vérifier ngo bien on na ba Spotify ba boom player ba Deezer c'est comme si ya za kuna grâce à ba MTN babilo moi bon faut ko ebisa bato ba golo baza kuna en fait ba so déjà ba abonnement na ba plateforme streaming pour na kozela ba album oyo eza le plus attendu ça ba album légendaire album historique ya musique ya Congo ezalate to ebisa ba congolais o baza na capacité ko déplacer ko kende pe Paris ba ko soma ba bien na bango na Fnac ya Brazza ko sala disponible soit ba ko soma ngo en ligne pour na ko participer à un concert historique aux Ali le 7 novembre dans le Casino de Paris où une salle mythique salle le plus prestigieuse ya Europe ya ngomoni bit vraiment ya kotambola na biso ezali ya ko sensibiliser ya ko conscientiser ba Gaulois c'est ba Gaulois ba zapi ya kolala trop hein ba Gaulois ba zapi na kolala karaté en fait on était infiltrés
Frère Belo on était infecté ba te belé ba yaka na boule ke ba lobela faire mais ba yaka ko teka faire te ba yaka ko nouer image à faire. Ba te belé ba yaka pour no teka faire te ba vrai ko to l'amour ka biso moto ya ko teka pour to sima ma to teka artiste to teka soldat na biso to teka nano chef d'état-major na biso to teka général na biso to teka moko oyo a ko bercer musique ya ba te belé to ko bercer musique ya ba te belé na monde biso moto ndima charge wana ya ko teka produit na biso o ezapé produit ya kitoko eza ya qualité eza ya quantité te bato mususu baza na quantité mais les pas dans des qualités yango moni biso to teka qualité na biso ezali faire ngola moko antombolo mona mai wakaninda yango moni eko kende bien soki to longwe braza to ko progresser lisusu to ko tala ne mamozo kende nzamba zo sunga eza problème mite na kata braza point noir et ça problème il est dolezi to comme bamboka on a besoin de teka artiste na biso projet na biso ya bien ya projet o so lala ki yo mo mama fela cha bango poa so linga affaire ya solo so lali o linga kuto contrat ngote do linga ngo o chango de coup de pouce ba bibi chez Umoso ba mama bibi chez Umoso ba Naomi la japonaise ba mama Fanta Fofana ba Emmanuel Kalonji tozana ba Yannick Kayenga tozana ba Shada Polesha tozana ba sur la marque tozana ba mama Jolie Kouete, tous la maman BBC, tous la maman Lanita, tous la maman Baza et Belé derrière. Maman va soutenir vos Baza dépôt maman soit à côté de maman et Simba. Maman soit à côté et comme maman Moussou do maman le quoi ba côté maramboyo. C'est que j'ai ba lobi ke ba gaulois. En fait, tu as un monopole sur l'actualité. Maman Florence Loubaki, il y a Bosco, il y a Kovo Mamouini, Kota Likamou, et ça la bien. Viens en Aïe, papi, tu m'as tenu les boulevards. Il y a Kota Kota Marambo, Tyson qui vit la paix d'eau, à Kota Makambo. C'est Badol Baléoula, les Suisses, non, mon maman, Esther, il y a Fondation Lilac. Deux fois t'es bienvenue au Seigneur Kota Mamou et salo bien Masalanga Glody ouais net banzouzi deux fois t'es Hervé le panneau des États-Unis Kota Mamou et ça la bien ma casse et ça la bien yango moni bagolo ça n'a raté le vieux Francis ma vie pays ma coiffure yena la pongi Francis ma vie puis ma coiffure en direct à Orléans à Pemena avec Grégory le Loirentin Makambo na papa na la pongi on sponsor officiel voilà on a to la pongi sponsor officiel Francis ma vie puis ma coiffure Yaya Balé qui plein de bonnes choses à vous Gouv le Gaulois en ce net moment les padres fait rigole avec tout son orchestre basé à niveau ya Guinée équatoriale dans Malabo sur invitation à président de la République Théodore Obiangema bah agrémenté soirée à indépendance et puis prise à pouvoir depuis 1979 tout le monde les padres mais na Congo maison mère péké mais maison mère tu les orchestres à Kala déjà ça va moi mingi mais na ba jeune pourquoi faire rigole m'tazara choisi en fait faire rigola président Théodore Obiangema linga Ferry na denzembo na vocal oui aligné l'album aligné na vita imana o eteka faire partout dans le monde voilà deuxième nzembo la victime d'amour deuxième eloko aligné la faire bizanini ala takito kolokola Salomo aningisaki Bruxelles Obiangema peuple nyonso na sima na yo Cherigola, Oligola, les parents Obiangema, Francine Ntsakala, c'est au nyonso wana. Obige asala vocal on obige le président Théodore Obiangema aura ma lili. À partir de jour wana le président Théodore Obiangema a décidé à na mise mosoté. Na ndinga ba jeune à part faire. Exactement, ça a raison. Faire rigoler la trichakate jusqu'à maintenant faire rigoler la garder identité musique congolaise pays à garder du temple la musique africaine faire défendre garder du temple la musique africaine faire rigoler des master voice à défendre la musique africaine valablement à mobé à benga faire les poids lourds de la musique africaine je pèse bien mes mots pour bayebi valeur na ba potentialité ni neza na kata faire et ça la kana ba bande mulengo ba infiltrer biso oyo ndomo na ba détecteur affaire balinga lo netre nuire musalo faire pesa Congo est bien faire ko la image de marque de musique africaine je pèse bien mes mots faire ko la image de marque de musique africaine asa au capite de la musique africaine to lo barango bien faire ko la c'est des master voice surtout défendre la musique au valable banda musique et banda na monde nana ngo déjà que no beta na salle mythique pour na tiba nzembo moko single na monde na monde là on doit vérifier na Congo to vérifier na Congo c'est la première na Congo c'est la première fois na monde photo luka batu musu ba beta na ba salle mythique ba ko beta ngo pona ba album
pour na banzembo DG bima mais faire rigolo zu contraire salle mythique ou eza casino de chanteurs eza salle de classe ya VIP mais faire azon na azu contrat na rien que na regarde-moi obi que Congo fait beta maboko Congo faut ezala ba féliciter faire rigolo za nation mobima na ngata nzoto na e yango moni to ko pesa moko ntombolo merci na mosolo ko moni nzamba za juste et bon nzamba za ko ta ba juste za ko ta ba t-shirt za ba mise mso bango mo ba miyembela déjà ba yebeki za ki bongo nzambe soki na buki lokuta pesa nga etumbu mutani na ngate moto pa kotela ngate e nga ite siko yemo ka lo ba yango de ala t-shirt siko telinga nani oh ta faire gola nzela ya papa vous avez musique faire gola nzela papa faire gola ko ta ba kesa musu bolata bilamba bino tubo mabana malongi me faire ni lamba na auta na ndakwa yi obi faire gola kota na l'orchestre fait na biso ya mon frère ba sala fête ba sala fête na Sénégal ba sala fête ya une semaine pour faire à côté papa patrimoine basaka ba débat na bango na ba di kobia ba vanti obi faire la ta uniformité faire ya na bilamba na uta na ndako ba bima ba magie concert africain oui yango wana concert africain faire ya na bilamba na uta na mikili mais bango ba bima na ba na malongi car faire na patron balata oh mais bimelo wana orchestre faire na vie wana c'est ça on a ba chef d'orchestre bazale ngana zolo bana yo tant faire ya chef d'orchestre ba longola kai azaka soute faire gola azaka ligue des champions empereur confirmé par patron orchestre wana je nazo relé maloba ya général Fiskelele à lobby pour la première fois à jet privé à président de la République et là l'aéroport à Bourgeois et bad baby France baby aéroport wana pour un artiste faire rigola bonheur wana nyo surtout faire za non libanda mais pourquoi na Congo certaines personnes valaient wana ba yeba ngote président de la République a tini bena avion depuis Guinée équatoriale ti France l'aéroport à Bourgeois et zelara les padres bato bande ba ignorant ba yebi na bango ba saka ne ignorance ba yebi ke faire rigola légende vivant et musique toute génération confondue bato ba yebi na bango. Il n'y a rien, on a eu ça, en fait, le m'éserve parle à ma place. Tout le monde martelé si Eva papa Hervé. Alloué n'a été. Batumso ba loi ko jet a kosiga o ya ye. Ezakawap. Botu na bango jet on a ba o ba kosaka ba somme ezakawap. Mais fait rigolo le président Théodore Obiangema. Azui jet à l'Alicia ngo. L'aéroport ya Bourgeois. Na France. C'est aéroport à Delix papa itika ko pezu faire ne Cameroun et Guinée ota côté faire ça na Guinée au moins na fan na pembe na mai océan au moins moi ba za relaxer au moins ça bien tout tika ba ventir quoi toi déjà na monopole tout nekolo to botoli tout vérité musique va pas te rétablir on encore te rétablir vérité te rétablir lumière te rétablir kuna lukuta eloko ya raté papa Mwinda papa il y a rien en face papa Chéra Lobango c'est l'homme qui a peur bato banga pourquoi dinasi na harmonie botuna pourquoi bato bazo banga eza ba album légendaire eza ba album ezo beta kao pourquoi ba sala ba campagne de déstabilisation simba te mais nzambe déjà même ça que ça y a 99% ko simba et ça là 1% ba clip na ebima et c'est si là et c'est si là nango omoni dinasi si là mais public ezo zela ba comme même innocent habillé moro ozela alors ça patiente pour na sortir bango kutu ba benga biso union sacrée comme bien bon bango na ba buba na ba ayana na ba ndaju eza union ba complexé biso bien bango ne ba sangala union de complexé sur biso union sacré sacralisation et logo ba sangala nzamba zawana so bango ba ke sangala nzoka bata bobangi na bobangi bata autotune to laksa bango siko na rata dynastie na harmonie ba vrai chanteur ne ba oteka culture congolaise. Voilà, merci ba vrai chanteur, ils sont en train de vendre la culture de la République démocratique du Congo. Un grand merci à la fondation César Pachotti, César Pachotti Yangoïlo beaucoup la fondation, plein de bonnes choses à vous, agir ensemble, les enfants d'abord, fondation César Pachotti également à Guélor Mombé. Fondation César Pachotti, agir ensemble, les enfants d'abord. Bana baza venir ya lobby c'est fondation César Pachotti ça na mettre états-unité simbelanga bango balika na tedi. Ah oui, merci beaucoup également à Guélor Mombé l'école à Paris, plein de bonnes choses à toi.
Clovis Mimpal, la Boavida, autrement du papa na Chloé, bureau international. Plein de bonnes choses à toi, mon frère. Également à Joël Gazo. Joël Gazo, en direct de Paris, plus 33, dernier défenseur Materazzi. Plein de bonnes choses à toi, maître Joël Animal Kitoko. On est toujours ensemble, les Gouv le Gaulois, toujours continuer. J'ai dit également un grand merci à Gilles Tamba, l'ambassadeur, le revendeur. Moutate Kagami Toukaye Solo, Gilles Tamba, Gouv le Gaulois Yeyo. Venanga Gilles Tamba, revendeur, ya Solo. Moteki monene ya Mituka na Mbogo ya Kinshasa pe ya Congo. Ata deux fois té. Nabi Gende de Olobi we makambo. Les revendeurs, zéro pianga avec Nini. Marix. Marix. Makambo. Yozo ke poto Marix. Bon, viens à musique. Ako pianga ngo, viens à musique papa. Ah oui, Gouv le Gaulois. Ok, ba série de pardon té. Ba série de pardon ye o bolimbisanga na salaki na zaranga na mutu tel mais o azaboye. Et également nos amis de l'actu du net aujourd'hui ils ont changé de parole. Ba na ko loba déjà que no Ferrego là c'est un fourmi alandaka secret artiste moi za secret faire aza fourmi alandaka. Mais lelo bango tout monde na analyse na bango ba bi Ferrego là il est comme Messi. Abotama na talent naturel. Ferrego là manda bazoi na wenge pour incarner Papa Wemba. Batanga ka artiste mo incarner un tel mais faire ya yé mo incarner batu nyo surtout na ndenge na ye so ba propos no surtout échanger na ba parler zo senga ma oyo atanke ba Gaulois yo bundi makasi pour na guerre oyo tu as beaucoup lutté aujourd'hui ma comment changer faire rigolo à la hauteur ma nyo surtout échanger bascula dans makambu badwanga no senga ba pardon eza nini kolobani par rapport à ça boka oke koti na ngambu boka oke za na ngambu yango moni baliba ya kokima koto yo source yali to yebisi bango te délige botikala na okuna en fait to kende bien ngana yebisa batu ke faire grâce à talent ya komisa manda moteki bambwa na kosa te grâce ka ya talent ya faire na savoir à faire manda koma moteki ba chien ba caniche ba chio oui grâce à talent ya faire oui ngana yebisa ka bosa na talent te abaga o voiture sa monter nzoka musique neza na monter taluka monter acha pour vine na musique et marché bato achanga tembe ba pesa nga raison neza bato mundi ba kotikala ko zala ka musicien te banda beti nzema mata mzete akitata a okitate ya zo 12 même spirituel agogo asala ya 12 nyoso ya 12 partout so tokende celui qui s'esquisse s'acquise. So bazo senga faire besquisse baseni. Tout cela. Baseni. C'est que bayo comprendre que bango ba parmi bateau bazo image ya faire. Ba baby sa yango bango ba détracteur te. Ils ont nuit l'image ya patrimoine ya mboka comme Ferrego là. Mutazo sepelisa million mokili ya batu. Mutazo défendre des drapeaux azo toka. Ato sacrifier mo toki na ye lem susu bana ne ba lali me faire la mugi 1 heure to 2 heures kapo komanze mo ti 4 heures ana studio azo yemba kapo yo mutu mo sali actu du cul na bino boya noir image ya artiste oyo changer malo wana le logo obo wela te mboka ndaka mboka na ye to yaka mboka siko pona bino yaona banoko lobelo moko so moni moto alongoli mayele na mutu amemi na libumu raisonnement ezate bate bele balongola mayele na mutu bachana libumu yango moni oui yango moni lelo ebebeli bango na ngambo côté baza délige balingi siko baya côté po biso to soigner déjà image artiste la biso to faire quoi na batu to ebisi batu moni nde banoko loba e ya bongo te koto ne makambo yali artiste na biso za na ba potentialité azala na influence médiatique na ninga mabeti asana na ba chaîne belete pour nuire ba ninga na ye mais l'artiste msusa sala ba chaîne a créé kutu ba lobbying mobimba ka pona ko détruire image ya artiste mo bo wela na logo te fait que ça talent na ya botama na talent pardon bu boy na yona lobby no ba senga biso pardon po ba sali nini question yango wana. Mais yo mo bi celui qui s'excuse s'accuse roi ba sengi biso pardon ba sengi pardon te bon ba obi ke bango ba kenda même ba benga faire fourmi tal niveau ba gafa côté ma ba ta vraiment ba cul wana actu du net actu du cul tal niveau ba kenda siko muto bo benga fourmi akomi nani éléphant obi nze mo bo ya fe na Joss Jane nzoko aniati la paix a kotindika te akobondela siko fera niati la paix siko yebisa ngai akotindika to akobondela siko la papa zo bondela to boyi c'est ça ils a clair ba comprendre que des match vidé
papa pour nous les padres ça déjà la potentialité les activités photos dans la chaîne à 10 000 d'abonnés tous dans la chaîne à 100 000 to bana refinga té kana ba na ba to yake kana ba argument ça qui solide kana ba émergence sur télévision papa kaka na ma meilleure chemise kaka na regarde-moi kaka na ba frappe TV za RTNC to teki artiste té ba Congo température papa bato ba ndimaki biso ba chama yele TV yona na bato ba ndimaki biso bato ba ndimaki biso ils ont compris ah comment na bango ils ont combat vérité bagola bo s'abonner na ba chaîne nyonso ça comprendre ba comprendre que ça combat ya vérité yango to lobby e bebeli bango yango bango ba pesa ba chiffre ba disque dur ba ke so ba pesa ngo so ba liba ya papa ça analyse disque dur to boy to bona biso nde ba sana photo ba ba ela ba tension nini on comprendre muto déjà asala au fou on va le monde na matadi na émission ça qui na ibula qui a trahi trahira voilà. Donc photo yeba plus bango mingi ba na ko finga vraiment na maman abota feri na batutu ba sengi ba pardon et na batu musu ba kenda même ko finga mamari o abota mutu ko affaire za patrimoine mboka oyo faire za légende vivant faire ça lui logo to ko toucher maman o za koko na biso aboteli biso mwana lo affaire gola Jésus de nuance mo keli ba nyama mo keli muta autotune faire gola le za nzela ba orchestre tout era na les padres bango ba tsene ki tchasa faire gola 400 album Théodore Biange ma bengi to bengi bango ba kosa ba beta 60 concerts na année tala lukuta même Michael Jackson na sala ngote mais nazo ba na yo bango ba vivre na lukuta yango yemo ka mi yembelaki soki abuki lukuta na muta yo kepe matin biso te nzembo na emoko yanto to lo ba na yo donc ne wana na ba pardon na bango to limbisi bino me boza na ngambu na bino bazaka en fait biso pe ton esprit wenge talaka be esprit ba noko ba ça ko ande waze ko ba mbona so ka suyo pembe na lisute comme c'est un boy zamba makambo akalo ko selon makofi lelo makofi asika makofi akile makofi akile do makambo akala to go be ba na bango lelo mona ba sala buzo ba to boma na bango do ba keka nde ba kenda ba biso to linga ba onde ba fingaka yuka buiku janvier to linga ba onde ba finga pourquoi parce que sentir ka ba maman ko ta le padre faut to comprendre ba te belé ba zo na ba zo comme ba la infiltrer pour la dynastie na harmonie baso lukanine babi déjà que infiltration ça ressoute les pas de comment na ba vrai voilà biloko tu les pas de bimate tala jusqu'à maintenant ba ba soni les na kati même ba tu ya ngambu ba otuna yango ba ndako ebele o ya koma nango ka musique ba otuna nzoka les pas de pas pesa bango réponse à ces versets na nini na immobilier. Voilà, un grand merci également au cordon Picasso Bayabo, Picasso Bayabo depuis Paris, donc tu as coordonné à Makambo. Plein de bonnes choses à toi, les cordons, beaucoup surveiller comme Moussala, également au manager Ayam Vinta, plein de bonnes choses à vous également. Emmanuel Kalonji, le coach, Bossa Moussala, ça a toujours bien. Gouvre le golo, tout le monde pratiquement dans cette émission. Mais j'ai une question, mon boy, et déranger qui peut n'engager, mais tout le monde normal, comment on a dégonné Ken Piana Makizembe à lobby, il y a tant que fan, il y a maison mère. Bah, on permettre jamais dynastie et Simba parce que faire Gola, on a monté où son coup d'état. Bah, on va fan, il y a maison mère, bah, laquelle dynastie et que Simba te, bah, laquelle dynastie, après ça on malchance. Déjà, et ça, bah, propos, moi, déjà ton message, non, mais, si on a la cam, Makizembe a commis fan, il y a maison mère. Azolela cardozo le wa ki baraza ki zengi vrai ki zengi déjà tala miko azalaka mbwangila akomezu fala feka ko tambusa ba fanatique mutu okolonga lo keso cha okoma pa kadi yo zero koyoka bientôt ke pa kadi yo to sawa nana atubelite ba otubela déjà tant botuni no moku de tenyiro bani botuni no coup de tenyiro bani fo botro mutu kese tango botro fo botro mutu administration nyoso tout feka ko la botoli nani déjà qui zenya zo bossa tala comme ça ba to casino ça mais oh même na c'est casino conseil que ça te ebise te ba so ba bien électronique tant qu'on vérifie tika qui zenya fana ni on tala ba to ba bon mbutalika so ya ko ndima mbutalika so ya ko bazaba mutanani mbutalika so ya ko ndima ye kuta longona mutuna alongona meli na mutami mana libumu mona ndaza ka te ko mbunda cede to beta maso mususu en fait ya za qui zengi donc il ba comprendre bango e moni batesi ba comprendre ba bayana bango ekala sina vida e boule ba comprendre sina démystifier bango si donc si ça bango vite dans si ça bango mayele donc moni dynastique tala quand on ba sala matin so ba ko mo i batutu ba yembiko i casino ebete i ba ki ba Théodore Biange ma fika ko maka kitoko fika so maka banda ko biso mna so kosa ka biso kaka kosa ka biso tele re ko beta lisusu acoustique tanda bwa ki biso
Ah, tu ko beta acoustique, eza bi ba tche biso. Donc ba yango moni azo kata bango yemoko. Acoustique. Azo kata bango, moi azo kata bango. Kasi yeba kenu ba zoba, makizeng ba kata banani. Pembe ozo tula ba kata seko zana intention. Ba to fandiga bo bi mimo mona le cheto kata ba, tu sais ozo ba intention. Yango moni ba yuma ba vida. Ba yuma ba vida. Ba yuma bena ba vida. Ba vida papa so simbelo ko po bamba muto za yuma. Voilà, nini dynastie et Simba. Ba la ke la faire l'autre faire ko batika yemoko. Ba tu nso ba so ba content ba longwe ko to batikeli mutu mo koto. Faire ko la yemoko ba produiseur pas général d'Abira. Wona magazine na front. Ça c'était des bêtes. Tout ça là qui est derrière toi, wona magazine besoin makolo. En fait, il y a vertige à tout de bébé c'est moutou. Donc on prend mon yé quand on offre dans la fille, donc on a ngombe na ba tout. Sigo a ça la confusion ya son et musique na munduki. Côté confusion ça la yango en fait, il tala mutu afinga na. Analyse à malonga ça la raté. Pesa biso ba argument boté que la artiste la bino et ça la raté. Boté qui te boulot boté qui 18 billets. En fait, comment on sale la faire et promotion à niveau mo. Deux autres fans de 10 semaines ba le beli faire te monter mes bêta bango. Bien, faut pas te faire bon bien, yo continue à faire faire ça bien. Ana puissance, il y a la puissance ni na go modi dynastie. Ata la puissance ta ya mukete. Ata ya mukie. Na famille na bango dans la puissance sur le bateau likambo pe ba exécuter. Bon ya patrimoine le wa faire. Arologela na nini. Na famille ba botaye na fizi. Ata na liloba le bateau ba yokie. Bon siko lo ni yo lo ba landai. Donc faut ko beta kizengi kala aza vraiment kizengi. Yango moni ba ko kata bango po baza ba zoba baza ba kizengi. Biso ko to ba yuma ba vidaka kala. Ba mi kata na katande ba zo mu banchati ba kata na. C'est ça. Voilà, Gouv le Gaulois. Presque à l'arrivée à la fin de notre émission Casino de Paris, le rendez-vous le plus attendu. Un message à tous les Gaulois par rapport au Casino de Paris. Le 7 novembre, Casino, ils ont dit concert historique, ils ont été ils ont défité, ils ont dit drapeau Congo qui ont flotté, et ça la maman a honneur, ils ont sacanate. Tous les Gaulois, les Gauloises, tous sont bien en bus. Tout là, la terre, s'il vous plaît. Somba bien encore. Somba bien encore. Bon, on a dit que somba déjà super VIP à 180 €. Merci. Toi qui t'as score moins cher, c'est le qui toque. Nous sommes Alain Kembela pas somba qui dit Alain Kembela garçon de disque. Alain Kembela sombi billet. Bienvenue au signal les mannequins de Lyon. À sombi billet na na moni maf coiffure à sombi go to ba billet. Donc poto ma maman jolie côté ba sombi ba billet banala la nit à coup de ba somba kala. Donc na biso fan G group monde ba somba ba ba Jean-Paul Binda Mastaki ba Shérif Kachiko bango nyonso ba somba déjà. Yezote kamane to boma mutu. Maman grâce Jeanne Ndongi ba na posa. Toi na posa ba Gaulois franchement to vider bango mayele ne to vider bango mayele ba komi osenga ba pardon pour ba comprendre que délige côté on dit makambo. Te tite sa pharaon. Botu na mamuba en Égypte ba mona. Kozara tete pharaon des ma bé. Faut ça na sagesse. Ya bana Israël. Ya ngoza les padres. Ya Moïse. Deux fois té. A bête n'était pas fou. Tant ba katis bana Égypte dans le ba ya tant tel bouma ni saini. Merci. Voilà. Un grand merci à vous tous qui étaient branchés sur Emergence One Télévision en train de nous suivre car nous sommes là pour vous informer. Un grand merci également à Carlos et José Sandro Ntumba depuis Londres. Plein de bonnes choses à vous également à Carlin Itong à Grand Jogo. Plein de bonnes choses à toi, Maître Fabrice Loboko. En direct de Kinshasa Nakacha Kaoka Yayo Yangwana. Également au couple Foulou, mais c'est-à-dire Igor et Erika Foulou, mais depuis Australie. On Bakanga, Brisbane, Melbourne, Sydney, Canberra, va contrôler 4 villes. Plein de bonnes choses à vous, vraiment. Nzamba Bate, également à Alain Kembela, mon vieux garçon des disques. Plein de bonnes choses à toi. Il y a Jerry Tansia, Yaya Baleki, Arotansia Mobutu, Kef Ndaya Mouchipa, Cédric et Mayombe. Plein de bonnes choses à vous également à Jonas et Diego Ka au Paris, Mokonzaba Nanjil, na niveau ya poto. Plein de bonnes choses à toi. Dadi Yakuza grande puissance, héritier Moubia là. Yuyu Kabouikou Yaya na monaki ona wazekwa na monaki déjà sala Lyon Maramoza qui toque. Plein de bonnes choses à toi Yuyu Kabouikou. Également à Vida Zamoko l'architecte l'architecte Eric Etamba. Plein de bonnes choses à vous également à Sergine Ediel Motema Patrick Demouche en direct des Beauvais parents et à Maïcha ingénieur Adri de Kibebe Kula Kula. Plein de bonnes choses à toi mon ami. Yo tonga banda kundozo tonga na Kishasa osa fierté à IBTP mon ami ingénieur Adri de Kibebe Kula Kula. Plein de bonnes choses à vous tous. Fondation César Pachoti Yango Iloboko
les enfants Yanzambe, Fondation César Pachoti, Yanzambe, Yangoy Loboko, plein de bonnes choses à vous les enfants. D'abord, Gouv le Gaulois, Tourominasuka, je te laisse les salutations. Focus Harmonie Dynastie Silisa Kazinbia Casino de Paris. To s'abonner na ba page officielle Moussa to osala to tamula na ba province to bi malibana mboka pour na website bato ba s'abonner na ba page ya artiste ezala te teka artiste na province par province bima pe libana mboka okende ko teka ezala te yango moni ba Gaulois mayele likwa mayele moni so mayele na mayele basangane sa mayele moko ça bien presse intelligente qui to ko sarna te ba Gaulois merci na ba soutien na bino merci infiniment bolemba ko soutenir biso na ba prière te bolemba ko soutenir biso na nebo soutenir na biso te c'est très important na ba conseil na ba soutien tout est important bolemba te nous sommes des vrais Gaulois to botama na makila ba Gaulois nous sommes des éternels Gaulois ya to bisi bango batu musubo mona bango na baza bazoba muta sala campagne ya dynastie Simbate azande lokoso azolela tata bata muluba lokwa ba yebana ki lokoso talande lokuta ala mwano yo lokoso e lokoso tongo yeba yembela ye lokoso vina ekeni makizengi na mutali bumo bafanda na ye mbote na jibite mokabi ya ndege ya Dallas na États-Unis ko tala ngai na peso mbote jibite mokabi ker na peso mbote na ko bosa na raté mon vieux Weston et Chivundu Olope palate la raya. Oh ndena nzoto na yoko dete. Weston et Chivundu de Luanda Paris kebeta sina kotanga ko maka Chicago ko maka Dallas ko maka Miami. Nyoso na kapona olope palata. Des fois te na kata Londres na ko bosa na kata venanga héritier mobiala. Tango na ko mona Chivundu na ko mona héritier mobiala pembeni na moni maître Dadi Yakuza grande puissance mais c'est 60. Yaza mingi na Yuyuka Bwiko. Yuyuka Bwiko tala kana yo sala bien. Yuyuka Bwiko tala kana ngai. Na ko bosa na kata mon père papi tu m'as tendele boulevard beau garçon na ko bossa na raté ya Willy monnaie ya Willy en direct des États-Unis na peso mbote na moni ma jolie couette yo comment moto ma jolie couette na peso mbote elle est tellement jolie au sakanate na pesi Alain Monde de l'homme aux barbes blanches en direct à Belgique na peso mbote na moni Yannick Kainga la monnaie visible l'homme c'est l'homme mon cœur ya le ben na salaka remaniement liste chaque jour so ba ko sola te na moni Tyson qui vit la paix dans direct à Hollande sponsor officiel à Gouv le Gaulois na ko bossa raté mauvais papi kuka to saka neto sola ki maman la nita la gabonaise sponsor officiel maman la nita l'africaine na ko bossa raté ya dadang gwabana les patriarches azaka pembeni na ashiko mabele mame so tali na pembeni o mona ya trésor pembele des fois tout est na ko bossa na raté Clémis Mogago mona Lyon Clémis Mogango mona Lyon na moni capo de mola na ko bossa na raté DG Polo en direct ya mboka Guinée équatoriale na Malabo na ba rozonga lelo bako kanga bango engwa kuna mbongo eza kuna papa batu musu batikali ba kengela mboka bo kengela bo kosa batu 60 pays bo bima ba lise tout ba bimisa ilukuta na ba festival bo ke beta ba fungola ba mboka DG Polo na peso mbote passance bo sombe boss à Paris na peso mbote na boss na raté ya pichu botoko ibu noir ako sillonner sur na Malabo Orsini Lumeno OR les visionnaires des fois té na ko boss na raté Léon Kangani ngana ko tala kana ya tala kala et ça bien boss Kovo Mambweni 5 étoiles motema ya mama Florence Lubaki na Genève azara pembeni na aimé makabis confil ya kati mutalega gazul nanko Glody Wainete banzuzi masa na ndenge États-Unis na peso mbote na ko bossa na raté Léon Kangani na peso mbote na ko bossa na raté Bwana Mushinda andireka ngwanzu so on a posa biloko ni longa ngwanzu tina Luanda ba fungola te Bwana Mushinda agence fret aérienne fret maritime deux fois te taleki ya zaka kanga mona moni foni ami fidèle kanga foni bonne chance mal chance kanga oui Bwana Mushinda Osho A3 kuta matondo wana Kishasa Osho A3 wana Kishasa na matongi na Osho A3 kuta matoyo ko pe koma moto matondo c'est à dire matondo mingi na ko bossa te filmer matoto mona solo ya poto azala avec tout mona ne sala bien makasi bienvenue Rossignol les mannequins de Lyon yo na ko bossa na roté sala neto soulaki Alain Kembela garçon de disque en tout cas na suki a pona lelo bo
abonnez-vous, vous ça charger les gars, mbouangi la tout bah on ça la bien. Voilà, un grand merci également à vous tous. Vous étiez derrière, vous étiez devant vos écrans plutôt en train de nous suivre. Un grand plaisir également à toute la grande équipe. Il y a Emergence One Télévision et accompagné Abisso Mido qui est derrière la caméra. Kapaya Junior qui est devant le montage également, Ephraim KMB assurera prise de vie, prise de son, plein de bonnes choses à vous tous. On est tellement content de vous savoir si nombreux. Un grand merci également à Maman Florence Louba qui est Maman Florence Louba qui m'a vie n'abso Kovo Mambouni les boss 5 étoiles. Plein de bonnes choses à vous tous. On était tellement content de vous savoir si nombreux. On était à Matadi, Tozon Kinshasa, rendez-vous à Brazzaville dans quelques temps. Dans vos soutenir, vos Sarah Marambois bien ça guitare. Plein de bonnes choses à vous tous. Merci, on se voit à la prochaine.